yebisa bandeko basi batika koankese makambo, tika kobombaka makambo. Coucou la famille, c'est la vôtre Tania alors mon coco Miss Denise. Et là on a ce qu'on a là bas place où on est amis la famille. Ba papa pe ba maman na biso. Ngana zolo ba boye. Na libala mutaya kaka kopesa mibeko za mobali ti. To vivre na ba vie ya ba papa na biso ya kalati. To vivre na époque na biso ya lelo. Quand je dis na époque à lelo, papa zalaka na tolérance, zalaka na posa oyo kaka pe mwasi avi ya mwasi na so bozo sa ba projet. Na kati ya libala dialogue eza base. Dialogue eza base. Soki dialogue eza te, libala eko umela te. Libala eko umela te. Déjà na yebisaka biso na awa na Miss de Miss. Na ebite eza na ba mama muke oyo bana na bango bakendaki mabala ba mama ba biso ko komi na libala doba boye sala boye so mobala lobi boye yo zongisa boye soki mwasi alobi boye yo sala boye eza mwa mukie na bata ya lelo ba mama na biso baloba na biso na mabala sala boye zala boye baloba ka mingi yaya tango ke libala yebaka ke ba respectaka mobali yaya soko ke libala yebaka ba respectaka mwasi soko ke libala yebaka ba bongisaka ndako baloba mo ba biloko mo mike me ba kati baloba te. Alors na kati ya libala biso ndela to kota na kati ya libala nde to mona ka ba rouge ba vert ba jaune ba bleu ba noir. Mais soki na kati ya libala ba rouge ba bleu ba jaune ba vert oyo eza libala nyonso ya parfait ezate. Mais soki na kati ya libala wana bozana dialogue te na yebisi bino vérité la famille boko koka ko simba libala na bino esala ba nende ti ba mama na biso akala te. Po toyeba ke tozo vivre na époque ba mama na biso akala te. Époque tozana ngo lelo monde ezoke na vitesse makasi. Ozana posa kuba yebiso eloko te monde ezoke na vitesse makasi. Alors ndenge monde ezoke na vitesse makasi soki base na bino na kati ya libala dialogue ezate eloko mo malonge salme ezate soki na kati ya libala na bino prière nzamba za na kati te azo siéger te na kati ya libala na bino ekosimba te. Alors ba papa bozaka na motema moko ya koyoka ka ba mama bozaka na motema ya koyoka ka ba papa libala il faut to partager naka o lobby ngape na lobby. C'est comme ça. La famille, soki mobali, ozomona ke oyo kaka yolobaka yawende tikalaka. Mukolo mama ako se révolter ezalaka mabe makasi. Mukolo mwasi ako se révolter ekozala mabe makasi. Révolte mwasi na yo tamsu eko uta pa mwasi na ote eko uta tamsu na bana obozobota. Po bana otozobota na nyoso eleka na ndako bana na biso bamonaka. Bana na biso bamonaka. Nazana ndeko moko ya mwasi la famille ndeko na mwasi yena mobali bazaka na bakerel mobali azalaka tellement mobulu mobali awa na Londres awa mobali azalaka tellement mobulu mobali abimaka mwasi akanga motema muko mususu mwasi avandi na salon alobi mobali neso azaki na ordinateur azobeta azotala azokota na ba Facebook mambebele mwasi pa vanda ka à côté et ko sala ke er mobali musala ekoki ta mobali er na musala ekoki a se rendre compte que er ekoki atiki ordinateur nzoka abima a se déconnecter nzoka atika Facebook ne bongo abimi ake musala mbango elo nye osalama mwasi na curiosité mwasi akoti nazala direct la famille na ebite na nazobenga ngai par curiosité mwasi akoti mbala moko na Facebook ambai nae ayo kokutana na message mobali nazokomana na mwasi charke na mobali mwasi ebike mobali ake France la famille mwasi ebike mobali akendaki France pona makamba famille na bango menzoka mobali a voyager ti akendaki Congo Brazzaville azwaki makango moko na Congo Brazzaville tango azwi makango na Congo Brazzaville asali 3 jours bomoni impudicité ndetinda mutu 3 jours mobali alongwe Londres ake Congo Brazzaville pour na 3 jours na makambo na chéri na ye o azwaki na Brazza tango akendaki aye kozonga mwasi ebike mobali a uti France tango mwasi azonga mobali azonga na ndako mwasi ebika ki mobali a uti France atuni mobali ndenye leki mobali a bien leki bien bwebwe wana basolola nde mwasi aye ko se rendre aye ko surprendre aye ko mona message na Facebook ya mobali na yeke bazalaki na mwasi na makambo mobali na ye na Brazzaville mobali na
wana makangu na bazaki na Brazzaville balexi batana bango bien moi satindeli mobali ba message ezaki ba moment moko ya kitoko makasi la famille chérie tozalaki pena temps bien bobo moi ça zeli mobali l'air azongi l'air aye ko zonga na pokwa et loro ni moi ça sali moi ça tuni mobali na lobi ah mais je veux savoir ndenge yo kendaki Paris et yo l'air voyage ki okendaki penza wapi. Oh mais non, ngana kenai Paris, mais pourquoi tu me demandes comme ça? Ah ben non, yo kenai Paris te. Yo kenai Paris pour moi ça sali ba capture ma kam nyonso. Atiki peka nani connaît Facebook ambaye na polele. Abi ya okota na Facebook na akoti na Facebook abi oh nani bo soane makambo. Do yo kenai na o Brazza ozwa déjà moi sikuna epesa ki ko soa na moi sa mobile nanda. Moi na mobile bitumba. Tant moi na mobile babundi elo onye ko salama. Mwana moko ya mobali bana na bango ya mbali alobi papa tu exagères hein? Allez papa sort papa bima na ndaku bima ou alors j'appelle la police parce que à chaque fois ceux qui osent maman zalaka à l'aise maman zalaka très bien na ndaku mais quand toi tu es là à la maison soko zananda ku mama komara très agité mama komara na colère makasi parce que au tchaka maman leste je te dis de sortir maintenant ou alors si tu sors pas papa j'appelle la police ko soit nana bituma papa na maman bana ba se révolter bana ba gangi papa na bango je sais pas qui m'appelle la famille to yamba téléphone ebite na obenganga oui allô bonsoir bonsoir maman. Oui. Oui, maman. Tozo yoka. Ouais. Bon, moi, je vais passer dans mon victime, dans ce pays, merci. Ça elo moko fona loba parce que on veut le moko bien makasi oh ba te belé ba se belé na poto a souffrir na mambo et ba la poto baza ba dictateur oui baza ba dictateur baza biso ba esclave so na zo ba ma za oyo ba tulo ba we voir ba yebi baza mutu mo na sama mo ba yebi kido aza mutu mo bo yebi fona na mai on le battait aussi présenté. On a besoin de psycho, dans la victime. Je me suis dit, on a la dernière moquette. Après de rendre 1 million d'euros, là, il y a un gros bêta. Merci. Donc, autoritaire. Donc, autoritaire, moi, je me dis que moi, si, alors, moi, ça fait moi, ça la radios. Mais moi, ça a droit à mon baté. Alors, tout ça, mon bal à compte ça. On a le contraire. On comprend? Oui. On a dit que, yo, moi, si, mon bali, yo, ça la place, mon bali. On va le bima, le rôle, il y a la macamosa, yo, on s'en a tout. So na lobby ke o sala tout dans sala tout yo e boza moi so ebi do sala tout wale lo mo teke o ke da salon o ke da boyo ke o ta sala yo mo ko mto somba yo mo mto ko na ko television sombo tonga o sala mais yi ko konza ka ndo zo kala boyo na ba famille yo na ni boso ni bala ba ya poto no mo na soki ba to ba ola na ba ka bien. Pourquoi on te l'a dit quoi nene zodo sora boza nzamba za bolingo oyo kanga merci bon après que non na fi ba soro yo kani baba to zo lo balaza chuter mais comme on a la soro no o mteme tuti na bité ndeko lo bike botika ko bomba ba makambo na mitema et faire ko bomba ba makambo na mitema et ça la rabiso ba perte c'est chose pour la femme d'affaires ay nini ya ko bomba ba makambo ta onyo la yo. Quand personne malade, ils ont pas besoin de ça malade mobile. Tema, au cause de ma caméra, mon bébé, parce qu'on se bombe trop. La mort va stress. On comprend. Donc, mi bali la biche na poto, baza ma pénale, c'est que sur la 100%, donc on va 90%. Là, on va 93%. Au bazar, ma bé, ceux qui 7% va tirer au bazar bien. Dans le bon pambati. Parce que ce n'est pas aussi toutes les femmes qui sont bien, ou bien celles qui sont bonnes, ou bien les bazar à ma non. Le problème est aboyé. Anglo,
en général mibali na biso na Congolais baza mitema mabe kama liboso ya mibale balinga kokonza basi ayebiki ana eloko te mwasi moto aosala baosala ye alinga amonaka ye mobali yo fo kumisaka ye yo oloba te yo somi fo olobaka ye moto asombeli yo osomi jipe bolobi ye moto asombeli yo osomi awa bolobi ye moto asombeli yo oloba epa bato me mokolo yo funga monoko noloba epa ya bato ke na omoni ntango wana nasomi ntango na moto moko boye naika te kasi nini aokangela yo enemi yo bimisi epa bato yo moto osombi kar aokangela yo enemi ngala victime la poto na victime oyo babendaki no mobala boso na babara na yo te soki 13 ans osola na mama ya bino te osola na papa na bino te bandeko na yo baa badoki donc yo ndongo babele ya libanda ya famille na bino babengaka balien ona ekota na ndako te ya balien donc ndenge eza naloti boye ye elotaka bafamille na yo sozala bana ndako ye elotaka bafamille na yo bafamille oyo bato bazala mabe yo fo osataka bafamille na ye yo fo oyokaka oyo azoloba abale pe sokaka neye na tuki na yo plus de 23 ans de mariage donc yo moto osalela ye tout sauf que po abalaki yo amemi yo na poto donc nde bambo oyo oza na wana ya bambongo na ye lokwa yo aye amema yo na poto nde ozozwa bambongo soki okomi kosala eza bambongo na ye donc ye mpo ye moto amema yo yo fo osala tout okoloba teke someli olobaka ye moto osoma eza ya ye mpo ye moto amema yo na poto donc osalelaka famille na ye ntango yo oye kotelema kobala abimisi mino. Allô, bonsoir. Bonsoir, Tania. Bonsoir, ma soeur. Peuple toujours. Peuple toujours, bonsoir. Bonsoir, maman, ça va? Très bien, merci. Nous avons battu là. Ok, on a fait ta contribution en amitié. Merci beaucoup, vas-y. Ok. Bon, ma contribution en est que biso ba maman surtout. Non, le belaka biso ba maman presque au bétino secteur le bien belé. Libala eza omoni na libala comme ça la bandeli ndenge bandeli vali truc bandeli vraiment bien que il est batté et que simba tate moi si obi oui tout da tumis le bité na nion so kamuba le bipo eza lozo monde kambo eza bien que yo obanga kata mobile non il faut capter parole mobile comment aza mobile beaucoup de respect na ye mais il faut yé pe azara na mesure ya koyoka oyo lingi oloba yé pe tellement yo azo yoka yo pe oyoka ka ye bozala na ta dialogue bozala vraiment temps bovandi kotolola so omoni likambo moko ke ça ne va pas en tout cas vandisa ye odomona kovandisa ye wana toza na bana okoki kozela ta temps moko omoni ata pokwa to butu na chambre vandi lamusa ye ata alalaki mobile alali mwa oloba ne exacte non pourquoi la musaye vandisa na politesse nyonso omoni makamso pe ezalaka biso moko patron nini olamusa mobile moto alalaki il faut convaincre ye mpo alamuka kopesa ye kanda te solisa ye na malembe nyonso naza na mposa tosolola na ndimi te so ozoloba ne vraiment dans le calme akozwaka mbamwa banda kosilika non eza façon na biso mpe basi même si on a été énervé, on doit le mobile na kanda nyonso, c'est normal pas silika. Mais doit être vraiment dans le calme, solo la na ena na posa to solo la, aolamuka. Otaliske makamuni nyo do mona que ça ne va pas. On a bien un couple na bino solo la chaque jour. Moi ça me ba ko za jamais binemi bolali journée moko bolo banate 2 jours. Et ben da déjà diable à kota na kati. On do mona chaque jour. Bozo ça l'effort ya kosolola nkamwe marché ou bien marché té ezale marché té za katola musake non bozo attendre bino na dialogue ezala et tout va bien bozo solola ngokaka ezala pe mabe bovandi bozo tola botama na mensa té loko ngala moni ça ne va pas té loko na moni boy chaque jour du fait bozo solola bo ba se comprendre ba ranki no ne ba nous appeler parce que bo tiki la diable espace mais là il nous vanda ou vandi lelo au boy ko lo tena o lo peut-être non c'est la ya bandanga. Il peut même pas vendre. Nous avons fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu vois. Et ça propre, ils ont un couple. Ils sont bâtis aussi ma balle. Oui, mes balles, ils sont beaux, ils ont sauté. Mais ce qui moi, c'est le qui doit maintenir les balles à yo, ou maintenir en haut. Alors, tout le monde là, kanda, wana ba ko yoka pe libando za moi ça libala.
maîtrise de soi fait ça. Odomona et lobi kaste mutaya lobi na yo mobali no boya lozo la tsa okanda kutu mutu potuni na orienté oteka bakanda mo boy non c'est pas propre donc attends un dialogue sur lista kai ba papa tabo lobi ba solo la ka bazaba to ba yoka ye ba pakon ngo solista ye ozomona so que ce qui s'agit à discipliner pour ayoka discipliner mobali na tsani discipliner ozana besoin obimisa makambo solo la. Mais aux autres solo na bo bana wote papa ata ça na kambo cash de façon yo zo doyer na katanda kuna ye abano za attaque pe libanda wa bano tala ate moi c'est un côté soumission azali moi c'est un côté boyazali moi c'est un côté na libanda oui aro kende na mais abano zonga ye moko ozomona libanda zel lengi ezate lengi wo yo mama simba ngo beta bala ngo bien so beta ngo penza bien au step na libala mais so kozaka mukolo olingo bomba makambo olingo et ça la kambo peut ça pas malade de belé faut se déflata ata na famille na yo ko za na camarade moko na famille ko za plan de ko na camarade moko moni ki bo partage ka déflata voilà et ça va bien pour ceux qui t'es bon créer pas malade de belé et vous créer pas makambo belé Vraiment. Pour que la mobile dans une semaine pour nanga c'est trop. Oui. Et tout sur la paix, na yé ba position, na yé tenye pas yé ba position, c'est trop, c'est trop. Vraiment la maman koto la to beta c'était to linga na te kola na ba kanda surtout kola na ba na nzambe kola na kanda mutu bola nembe tu moko kanda ba malade koma lelo liwa ovanda bo liwa siko bozaki binemi ko expliquer mo kindeni akufindeni ozomona en tout cas to meka otale fort wana dialogue et vendre à ma balle, c'est tout pour la contribution. Merci beaucoup, c'est très gentil vraiment. Merci pour la contribution. Bisous na ba na nyonso. Bisous, bye. Bye. Voilà la famille. Donc to komi vers la fin, ezali solo o eko sila ka boete et ko continuer to robanda ko solango. To zolo ba ke ba blessure intérieure, ko bomba makamna mitema, na kata ba relation na biso. Merci beaucoup Fatou Mbungu, merci beaucoup. Je suis toujours naturel, je préfère. Na lingala za moi muke naturel, za moi bien. Na zolo ba ke na couple, na libala eza guerre. Libala eza kitoko, libala eza ke lengi, eza kitoko makasi. Mais libala soke komo koma guerre. Libala soke komo koma guerre, wana eza su libala te, wana ko makamususu. Et soki tozo bomba makamu na mitema na biso, tozo mi pesa nde ba malade, ba mama ba papa, tozo akatan na biso ya kosolo la kana ba partenaire na biso. C'est très important ya kosola dialogue eza base de la libala. Po beta 5 ans, o beta 20 ans, o beta 30 ans, c'est la base na eza prière na dialogue. Il faut qu'on a temps ya prière pe. Ba mama to tchaka libala na biso na prière, ba papa to tchaka libala na biso na prière. Eza très important. En plus vie à prière, la prière est la clé à vie mobimba. Ce qui moi si oza moi si ma bondeli et koza na ba makamusu soupe papa lobi boy oza na temps ko kangela ngo kandate o lekisi yango oza na tempe ya ko papa comprendre mais yezalaka ke suki na lobby likambo muna ya répondre ngaso na A ya komi déjà na Z mais non comprendre te na lobby au muna za maîtrise de soi yango wana peuple mokonza lobby peuple mokonza peuple a lobby maîtrise de soi na moi si il faut ezalaka et ça te papa lobby boyo zongisi bo asai bo makamso papa lobo betikara o récupérer papa air moro boy papa pe maman oyebi ke maman zarana mal bouche. A maman lobel kamobe papa beta kara e moko récupérer maman olobaki te baloba bongo te maman na sepela ete plaso to yebi ko bongisa mais ce que toujours va na ba couple auto beti pe ba 20 ans to tchaka ba photo na ba Facebook ba yebi ke oh bango wa couple na bango wa mais na kata mitema biso tozo souffrir na kata mabala na biso kutola la asumbe to monter na ba papa to koma to me gérer mobala sala makamna ndene moi sa sala makamna ndene nzoka ezana ba papa msu pesa na ba mama msu ba profita kana bongo soki bazana ba problème na ba mama to na ba papa ye azana ba shida na ye to azana batna msu oya sololaka bande ko na to banga liwa to banga ngokutu te po zanzela munyo so okende mais to banga rande sika to kokende ko zala ndenge ni yo olali na mama yo olali na papa sans kosolola bokanga na bino binemi likamoko ekomeli mama na butu na bakanda on peut to koma ba cœur dur to koma pe mitema makasi likamoko ekomeli papa na butu to ekomeli mama na butu muto omona moya la musamuto ezate ogoya komona boyo muto omona moya la musamuninga ezate avandi boyo oye kukufa
ndeko mobali na wakufi to mwasi na wakufi na liwa moko boye omi lobike omi bengi ndoki ya vina o mobimba na lala ki pembe na mwasi na ngai mais na yeba kite nini ezoleka mwasi bokoma kopesa na mukongo. La famille c'est quoi ça? Papa tika ya mama tan aloba mama tikela papa aloba mais maman to yebaka toujours ba mama kozonga kasima yeba ndenge tonalité na opune devant mobali na tonalité devant mobali. Papa yeba ndenge oswana mama po ezana ba couple mingi to koma déjà ben poli ba couple mingi to koma déjà ben poli mwasi na mobali niveau ba finga na soko tali ndenge to finga naka soko tali biso ndenge to finga na on dit ma biso teke biso atocha ba photo na Facebook ba okumisa biso to finga naka makasi to koma même na niveau to finga ka même ba bokilo na biso. Est-ce que na ba couple biso de to vana est-ce ba bokilo na biso bazawana ba papa ba mibali na biso bazaka wana ba mama mibali na biso bazaka wana na ba couple to vanaka ba mama ya basi na biso bavana wana ba papa ya mibali ya basi na biso bavana wana mais to koma tina niveau ya ko finga bango so tozo swana na couple zo mona mwasi mbai bazo finga na bazo kota tina ba mama tina ba papa tina bandeko on dirait bandeko na biso bavana na mabana na biso soki libala ezana respecter tinezate. Parce que moni nde bo finga na ndenge wana mukomsu na miso batu bo banga batu te bo finga na suma kastaka bokoma tina niveau to koma ofinga baba bokilo na biso ndenge to finga baba bokilo na biso wana ndenge to finga baba ti mukomsu na miso batu to banda ko finga na après wana na oyibiso vérité wana ezaso amonter au moins na libala to boite place batu bavandi mabezanga ti na lobango a na miss de miss place bat bavandi mabezanga te po to uti na ba famille oyo biso na biso na ba ya na biso bande na biso ko benda na izalaka. Donc du coup soki to komi na ba couple donc il faut s'attendre que lobito soit na mobile nanga mais niveau ko soit na biso il faut ezana level moko ya se et ko komaka ti likolote ko soane ko komaka ti boete wone komaka na ba colère bima na ba kati wana so komi libala komi ya ba colère makasi wana wana so ya libala te libala omona ke papa na papa bokilo azasuna valeur te mama bokilo asuna valeur te seme ka zane suna valeur te wana libala te to mi kosa bolexa valeur soki simbite ngana lobate to kabwana soki simbite mama mutna mutabenda na eza contraté. Pour moni ezana ba mabala mususu tellement keren eleka tellement rancune eleka tellement ko soit na eleka et ça là que na libala wana harmonie za la soute moi ça comment coûte je m'en fous mobala comment je m'en fous libala eza contraté so que simbité bokomi na niveau ti ba pesa bino ba conseil zo simbate tika po eloko eleki tika ezate yango zo mona bato ebele bazo boma bango po na nini encaissa qui trop a bomba qui mobali 3 zo baka na vandi moi ça bi non libala o peto zanango et ça contrat to signer qui autre to beta na 10 ans to beta na 100 ans et simbité il faut to kabwana moi c'est si mobali to kabwana et comme na mobali problème mobali alobi yo lingo tikanga na roboma yo mobali akomi koluka kolanda mwasi ko sala mwasi ba chantage ayeko kutana na mwasi akati mwasi ba pota abwakeli acide ndenga kati fi yango ba pota abwakeli acide po ani po abomaye po baboye po lokola fi wana boye yango linga bomaye tango abwakeli ba acide ndengwana mwasi lelo akomi elonge ekomi échanger azasu ndenga zalaka te ba l'état bakangie l'état belge kangie mais ekangie mende ko mwasi atikali na cicatrice oyebe loko ni otina kati ya motema ndeko mwasi wana otiki blessure est-ce que ndeko mwasi wana ozasuna courage ya kolinga su mobali mususu akobanda akolukasu akozana courage ya koluka sala susu relation mususu na mutu n'est-ce pas que au côté déjà esprit a peur akomi ko banga mibali pe akomi ko banga batu la famille eza nini ba papa suko ni ba peso place a bo papa sala tâche na yo libala esenga ka dialogue ba mama to zalaka soumise na libala quand on dit soumise elle a écrit soumission nzamba apesi mwasi mission donc soumission donc soumission donc nzamba apesi na soumission OK na mission na libala to zonga na pesi makota ba mama misusu ba yokaka te ba mama misusu ba papa ba loba ba papa misusu bazosa ba AVC eza dû ya ba mama ba problème olinko pesa mobali kimia te na libala mama musu alinko pesa mama ki papa kimia te
Maman mosusu asala ba makambo minene o papa kuta yebite. Ozotonga mobala yebite. Ozotonga mobala yebite. Ozopesa papa kimi ezate na libala. Siko wana eza nini bo tozo sala nini? Tozo sala nini bande kunanga? Moi si bapesi yo mission, bapesi biso mission sous mission donc toyaka na libala na mission. Mission wana eza nini? Ya kosala ba tâche ya bo moi si na libala. Kolingaka te porte na esaka toujours polele. Koswana kaswana na papa te. Biloko mususu etinda esenga te koswana. Yo za mama. Soko moni papa nga memona ba biloko mobwe. Mama saute yango. Saute yango. Saute yango mama. Kolala na ba colère te. Kolala na ba colère te. Saute yango. Zwata na yo saute yango. Ozeli momo moko biobi papa. Tala place boye na lobaki boye. Yo yango na ndenga mabe. Na lobela ki yo na ndenga boye te. Bomeki ko bongisa yango mama. Mission to ya ki faut to accomplir yango. Nazo ya m'appelle moko wa. Allô, bonsoir. Bonsoir, Tania. Bonsoir, ma soeur. Les Peuple toujours. Peuple toujours, bonsoir. Bonsoir, maman, ça va? Très bien, merci. Nous avons battu là. Ok, on a fait ta contribution en amitié. Merci beaucoup, vas-y. Ok. Bon, ma contribution en est que biso ba maman surtout. Non, le belaka biso ba maman presque au bétino secteur le bien bilé. Libala eza omoni na libala comme nous dans bandelia ndenge bandele vali. Ce qui bandele vraiment bien que il est batté et que simba tate. Moi si obi oui tout da tumis. Le lobby na nion so kamuba le lobby pour eza lozo monde kambo eza bien que yo obanga kata mobile. Non, il faut capter parole mobile. Comment? Aza mobile beaucoup de respect na ye, mais il faut yépe azara na mesure ya koyoka oyo lingo loba yépe tellement yozo azo yoka yo yope oyo kakaye boza na ta dialogue boza vraiment temps bo vandi ko tolola so moni kamoko que ça ne va pas en tout cas vandi sai odomona ko vandi sai wana tozana bana okoiko zela ta temps moko moni ata pourquoi to butu na chambre vandi la musa ya ta lalaki non pourquoi la moussaye vandisa na politesse nyonsa omoni ma msupe za rabiso moko patron no la musa mobile mokalala ki il faut convaincre ye pour ala mukako pesa e kandate solisa ye na malembe nyonso na za posa to solo la na ndimite so zolo bane vraiment dans le calme a rejoindre ba mo bana ko sika non et ça façon la biso pe base. Même si vous êtes énervé, vous avez le mobile na kanda nyonso, c'est normal pas de silika. Mais doit être vraiment dans le calme, solo la na ena na posa to solo la, aola muka. Au tel que ma famille ne regarde que ça ne va pas. On a bien un couple na bino solo la chaque jour. Moi ça me va de cause à jamais binemi bola les journées mon ko bolo banate 2 jours. Et ben da déjà diable à côté na kadi. On dit chaque jour bozo ça l'effort ya ko solo la kamwe marché ou bien marché té eza les marché té za katola musake non bozo attendre bino na dialogue eza la et tout va bien bozo solo la ngokaka eza pe mabe bo vandi bozo tola botama na mensa té loko ngala moni ça ne va pas té loko na moni boy chaque jour du fait bo solo la bo ba no se comprendre ba vanti no ne ba nous appeler parce que bo tiki la diable espaté mais là il nous vanda ou vandi lelo au boy ko lo tena o lo peut-être non c'est la ya bandanga. Il y a même pas vendu. N'a pas fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu vois. Et ça propre, ils étaient dans couple. Ils sont passés aussi ma balle. Oui, mes balles, ils sont boy na vie sauter. Mais ce qui moi, c'est le but que vous maintenir les balles na yo, ou maintenir en haut. Alors, tout le monde là, kanda, wana ba koyoka yoka pe li bando za moi ça li bala, maîtrise de soi fait ça. Odomona et lobi kaste mutaya lobi na yo mobile no boya lo zo latia okanda kutu mutu po tuni na orienté oteka bakanda mo boy non c'est pas propre donc attends un dialogue sur lista kai ba papa tabo lobi ba solo la ka bazaba to ba yoka ye ba papa ngo solista ye ozomona to que ce qui s'agit à discipliner pour ayoka discipliner mobile no tsani discipliner ozana besoin obimisa makambo solo la. Mais bozo solo na na bobanda ko papa ata zo sana kambo cash de façon yo zo doyer na katanda kuna ye abano za attaque pe libanda ngwa bano tala ate moi na côté soumission azali moi na côté boya azali moi na côté
na libanda oui akokende na ye me abanda ozonga ye moko ozomona libala eza elengi eza te elengi oyo yo mama simba yango beta bala yango bien so ozobeta yango mpenza bien okosepela na libala mais soki ozaka moto oyo olingi kobomba makambo olingi boye esalaka bongo epesalaka bamalade ebele so osedefulaka ata na famille na yo kozala na camarade moko na famille okoza mpe na ndeko na camarade moko omoniki bopartageaka defulaka okomona esalaka bien mpo soki te ekecreye bamalade ebele ekocreye bamakambo ebele ozomona mpo otikela mobali tant une semaine mpo na nga c'est trop et tosolola te nayeba position na ye te ye mpa yeba position na nga te c'est trop ozomona vraiment bamama koto ya tobeta se te tolingaka te kolalaka na bakanda surtout kolala na bana na nzambe kolala na kanda moto boolala ne mbetu moko kanda bamalade ekoma lelo liwa ovanda boliwa sikoyo bozalaki binemi okoexplikela mokendeni akufi ndeni ozomona en tout cas tomeka kotala effort wana dialogue et vendre à ma balle, c'est tout pour la contribution. Merci beaucoup, c'est très gentil vraiment. Merci pour la contribution. Bisous na ba na nyonso. Bisous, bye. Voilà la famille. Donc to komi vers la fin, ezali solo o eko sila ka boete et ko continuer to robanda ko solango. To zolo ba ke ba blessure intérieure, ko bomba makamna mitema, na kata ba relation na biso. Merci beaucoup Fatou Mbungu, merci beaucoup. Je suis toujours naturel, je préfère. Nalingala za moi muke naturel, za moi bien. Nazolo bake na couple, na libala eza guerte. Libala eza kitoko, libala eza kelengi, eza kitoko makasi. Mais libala soke komo koma guerre. Libala soke komo koma guerre, wana eza su libala te, wana ko makamususu. Et soki tozo bomba makamu na mitema na biso tozo mi pesa nde ba malade ba mama ba papa tozo akata na biso ya kosolola kana ba partenaire na biso. C'est très important ya kosola dialogue eza base de la libala. Po beta 5 ans, o beta 20 ans, o beta 30 ans, c'est la base na eza prière na dialogue. Il faut qu'on a temps ya prière pe. Ba mama to tchaka libala na biso na prière, ba papa to tchaka libala na biso na prière. Eza très important. En plus vie à prière, la prière est la clé à vie mobimba. Soki mwasi oza mwasi ma bondeli et kozana ba makamusu pe papa lobibwe ozana tan okangela ngokanda te olekisi yango ozana tampe ya ko papa comprendre mais yezalaka ke soki na lobby likambo muna ya répondre ngaso na a ya komi déjà na z mais non comprendre te na lobby omuna zana maîtrise de soi yango wana peuple mokonza lobby peuple mokonza peuple a lobby maîtrise de soi na mwasi il faut ezalaka. Il faut ezalaka. Ezate papa lobi bo yo zongisi bo asali bo makamso pe papa lobo betikara. O récupérer papa air mon boy. Papa pe maman oyebi ke maman zarane mal bouche. A maman lobi le kamobe papa betakara. Air mon ko récupérer maman. Olobaki bo te baloba bongo te maman na sepela ete plaso. To yebi ko bongisa. Mais ce que to zova na ndela ba couple auto beti pe ba 20 ans, to tchaka ba photo na ba Facebook, ba yebi ke oh bango wa couple na bango wa, mais na kata mitema biso to zo souffrir. Na kata mabala na biso kutola la asumbe to monter na ba papa. To koma to me gérer. Mobala sala makam ndene, moi sa sala makam ndene. Nzoka ezana ba papa msu pesa na ba mama msu ba profita kana bongo. Soki bazana ba problème na ba mama, to na ba papa, ye azana ba shida na ye to azana batne msu oya sololaka. Bande ko na to banga liwa. Liwa to banga ngokutu te po ezanzela mudnyo so okende. Mais to banga rande sika to kokende ko zala ndenge ni. Yo olali na mama, yo olali na papa. Sans kosolola bokanga na bino binemi likamoko ekomeli mama na butu na bakanda on peut to koma ba cœur dur to koma pe mitema makasi likamoko ekomeli papa na butu to ekomeli mama na butu muto omona moya la musamuto ezate ogoya komona boyo muto omona moya la musamuninga ezate avandi boyo oye kukufa ndeko mobali na wakufi to mwasi na wakufi na liwa moko boye omi lobike omi bengi ndoki ya vina o mobimba na lala ki pembe la mwasi na ngai mais na yeba kite nini ezoleka mwasi bokoma kopesa na mukongo. La famille c'est quoi ça? Papa tika ya mama tan aloba, mama tika la papa aloba,
mais maman to yeba na biso to koma ba danger mobala a danger moi ça za danger alors surtout tienza beteza passe bo sali programme bo kena moi place mo bo 8 ans au solo entre les deux bo solo li ah papa tala likambo eza boy tala boy tala boy tala boy tala boy tala boy tala boy ah ngai vraiment na chaka likelemba eza pona nga mona liate na chaka likemba pona ndao mais ngai mbongo na ngai yo yebi ya yonga na yeba kate est-ce que na ko yeba au moins ndenge ni mbongo ekota ndenge bima pourtant papa kena musala yo mama ozaka wana moko olambi obongisi ndako makamnyos ezala toujours esengo tango fin du mois ekoki omona mobala bi ah mama mbongo eza autant mbongo esala ki boy to ataku to koyebiso mbongo na été mon papa azuzwa quand même ba responsabilité abi ko pesa mama quelque chose abi ko tia ba provision na ndako sko mingi na ba couple ezala ka temeto yebi bango ke ba couple wana bango mibale mwasi na mobali ya bandaka toyebiga couple wana na ba fête bazanga ati mais nzoka na ndako na bango ezaka nango Sodome et Gomorrhe ba mama na ba papa na ndako nzoka nde bazanga na bakoma na bango Tom et Jerry mais mama azobomba kaka mama azobomba papa se yebisa mama to mama yebisa déjà papa ke bandeko na yo bango nyonso wana baza bandoki kozaka suna bango te ndenge za wana boyeboy tala na loti boy po eza na ba papa mususu pe ba mama mususu bayaka na bandoto lokuta na ba couple na bango po ani po kabola kaka partenaire na ena famille na ye pour nani po azwa mwasi akoma ya yemoko to azwa mobali akoma ya yemoko la famille tout ça ba couple na biso ezala ba problème ebele ba problème wana ko sila kaka na dialogue tozwa katango solula po au moins lelo to koma oloba batu baza mabe batu ndenge bazana batu mokilio so oki obeta li solo après le baki ko tonga ya na yebisi bino vérité ezala batu nyoso te batonga batu au moins na vie eza na mwa mutu moko oya kozala te ya malamu pona koyoka yo yozo ankese solola katana mutu moko solola tana ndeko moko ya yo ya famille solola tana ndeko mobali na yo solola tana mutu moko bimisa oyo zanango tant que ozo bomba wana ozo mi pesa ba problème lobi okomona mukomsola muki na kanda boy ozo akako tia mobali mbeli pona nini po osio ankesaki obombi ebele na mutema ba couple na biso mingi tozo vanda omona papa na mama ba binemi la famille na ba couple na biso papa na mama baza binemi ya 1 mois na ebi mutu nso akanga mobali ne kanda ya 1 mois mwasi akangela mobali kanda 1 mois mwasi na mobali binemi 1 mois 3 semaines 2 semaines 1 semaine ya bovandi ndako moko me boza binemi mais eza nango ba ventir botika boko sambiso yo uzvani na mobali ovani na mwasi ndako moko mais bozak bokoma Tom et Jerry bokangana binemi 3 semaines 1 semaine 1 mois non wana eza libala ti libala ezalaka bongo te la famille omoni à chaque fois tovanda na mabala na biso omoni soki ndenge tovanda déjà na mabala na biso ndenge tosto sangisa banzoto likolo yebi mabele yebi même si babali yote mais yeba kaka ke ndenge tosanganaka tokoma déjà 1 tokomaka déjà 1 yango monaka e arriva ke mobile asali likamo bwe mwasi 6e sens nde toloba 6e sens ebeti ke mobile nga tricher ah mwasi nanga sali likamo bwe eza parce que batumi balesi basangani bozwaka biloko wana ba ventilité tant to sangisaka nzoto tokomaka eloko moko siko soki siko esali ke na ndako bovandi 1 semaine 3 semaines 5 jours boloba te boyebi combien de portes au bozo fongola na ndenge ya spiritualité boye boyebi ba combien de portes au bozo fongola bino bato boza na bana na ndako bino bato toza na libala na biso tant tozo kanga na binemi wana tozo kotisa combien de milimu tozo kotisa batak combien parce que diable a combataka le mariage. Oui, diable a combataka le mariage. Tango yozo kanga na kanda wana eza na ba papa misusu tango yo kangi kanda ye a 8 ans ya kubima libanda. Tango yo kangi kanda ya 8 ans ya kosala ba makamne mususu yo yebati. Mama la muka na pongi, papa la muka na pongi. Tango yozo kanga kanda na libala, bozo silisa fruit ya libala ezoko ma bololo. Pe ba mama mususu bozanga na esprit ke tango boswa ni na papa likamusu eza nango normal, eza nango léger boye, eza nango likamo boye boko résoudre. Mais yo mama lokola motema ozanga na cœur dur makasi. Pour ba mama pe tozaka na cœur dur makasi ba mama tozala motema kokanga ba papa makasi tango yo kangi mobali na yo olali na kanda est-ce que ozoyeba ke kolala kolamuka eza grâce ko utapa nzambe kolala kolamuka eza ngolu ya tango yo kangeli mobali oyo lali ne pembeni kanda bongo sokola muki tende konanga tango yo la muki na tongo okangeli mobali kanda obi okolamba te
okosala eloko moko te asala nyonso mobali azaka na fragile ba mibali bana bango pe fragile tango amoni ndenge wana aosani aoluka bima libanda te to aoluka ke kotonga ote to obeta lisolo pa batu te mama na ngai tozalaka basi tozalaka ba femme basi o batondisami na bwanya pe na mayele ba makamsu mingi to talela pe na mibali te to telemaka po makambo na zoloba eza na ba voler ebele na yebi ndenge na okota po na ba papa pe po na ba mama mais na yebi ke à la base ya ndaku mama nde muta telemaka mama zaka na ba stratégie ozo souffrir ozo bomba na motema luka moyen terrain d'attente moko okene na papa ovanda bosolola na papa oyebisa ba posa mitema no ezalaka nini parce que papa akoki kaka te nyonso papa zoloba yo yoka non lokola yo sepelaka te ozana biloko musu o eza ba posa na yo moko o eza ke ba posa pe ya bomwasi ozaka na posa osolola na papa luka terrain d'attente moko vanda calme asa mobali na yo luka ndenge mo bosolola boye bandeni ya kobongisa olebo kanga bakanda to swani eloko mo eza ya muke me yo kangi yango kanda olali nango obeti nango 3 jours 5 jours eza na mibali mosusu tant yo kangi kanda ndenge wana aomona ndenge wa approcher yo te pour mibali na biso à la base eza na mibali mingi oh baebi tendresse te mibali na biso mingi ya ba africain mingi mais bango nyonso te baebi oh babengi tandula te tendresse te ako approcher yo te mutu mosusu aomona kake ngana ana problème na ote ngana ana kanda na ote ngana ebi likam na salite donc autiko ka ndengwana alors mama kolukaka te bovanda na bakanda na papa pona ba 1 semaine ba 3 semaines eza malamu to ozo fongola ba porte okokotisa makambo ebele na ndaku na yo soki likambo eza solola kana mobali na yo mobali soki likambo ezali papa lokola bino ba papa na biso omoni biso toza ba bantu place to wuti toyebi ke bino bozaka liboso biso photo pesa bino ba valeur biso photo pesa bino respect toyebi mais moko ba papa na biso tangu tozo pesa bino ba valeur la plupart ya basi ebele ba pesa mibali ba respect ba valeur na bango mais mibali na biso ya africain bozong c'est la biso te ba papa na biso bozong ça te po ani po bochaka ke yoza chef yonde fo lobaka yonde fo sala kabwe ezalaka yango te papa na libala mama lobi yo lobi soki na libala mwasi azoloba te ozoloba mukolo mama ko tomboka loba e ozala mabe makasi ba mama mingi pe basilikaka pona ba comportement na bino papa na ndaku yo oza responsable te mais lui ba pesa responsabilité ozala mokonzi ozala chef papa toza batu lelo nakangi motema na milatisaka nga moko pona ni po yo kenda musala nga na kenda musala donc na milatisaka nga moko na letsaka ndaku ale na nyonso wana so batu basepeli nanga to soki omoni miso batu ozokumisa ke yonde muto salinga na zala ke yonde muto sala kanga ke nakumisa ka yo na pesa ko ba éloge na sala ni maintenant lelo na okanga motema na pesio éloge na kumisi yo ke mobali nanga mutasombi bo asali bo mais kati ya motema nanga eyebi bakosa motema te conscience bakosa ngote kati ya motema nanga eyebi ke yo mobali nanga soki pa nanga te mais toza mwasi na mobali mais olingi nga na satisfaire yo na mbeto papa na ngai tozonga sima toyebi ke boza ba chef mais chef nyonso akengelaka pe abatelaka bampate na ye mokonzi nyonso ya mboka alukaka toujours ayeba mboka na ye soki ezotambola ndenge nini est-ce que papa na nga ozwaka ntango koyeba mama est-ce que mama aza satisfait est-ce que mama aza ya kosepela est-ce que oyokaka opinion ya mama est-ce que mama oyokaka opinion ya papa tozovana na ba colère na bandaku na biso mabala ba colère wana ezofongola pe ba porte ebele ba colère wana ezokomisa ezotya ba blessure na kati ya mitema na biso ba tellement tozwaka te kosola te ba blessure ezotonda biso tozo encaisser ba problème eza malamu te ba papa bozo sunga biso te ba mama na ba papa tozo sunga na te libala eza bongo te libala eza kosolola libala eza dialogue eza na mabala musu na couple mususu mwasi asala makambo na ndenge na ye mobali asala makambo na ndenge na ye ekoma tinga niveau bakoma koyoka na zuwa donc tome gérer bakoma koyoka na zuwa mobali asala kibwenga na sali boye wana eza su libala te la famille surtout comme na niveau wana eza su libala te libala eza makambo ya guerre te so eza pona guerre to kabwana pe libala eza contrat te libala eza te soki nazo souffrir na vanda kaka po batu bayebi non papa soki yo linga kosola na ngai te mama soki olinga kosola na papa te soki olinga kosola te libala ekovanda te
bobando sala ba makamsu basi mususu ba profitaka tango mibali bozaka na bakanda na biso tango kange mwasi kanda ya biana sepe zena sala makambo na ngana sala zena soana na ba makamu yo papa ozo parvenir même ko sala ko comme ça maman ko l'ennemi na yo mobali aza mutu oyo ayaka pembe na mwasi aza mutu achaka na se aza mutu oyo fo yeba ke mwasi nanga problème aza na weza nini mwasi nanga ozana nini mama bana est-ce que nanda kuna ça va est-ce que nda kutofutaki est-ce que osalaki boy est-ce que osalaki boy bino bozalaka na batan wana te ba papa mingi baza kuna batali yazo frimer kaka akomisa mwasi ennemi na ye akomisa mwasi opposant na ye pona ni po mwasi azosala yazosala mwasi azotonga yazotonga do bakoma na ba guerre mais non on eza sulibala te yango zomona pe basi ebele pe mibale ebele bazo boma bango boyebi ndeko na biso mwasi oyo baoti kosala ye mabe pa mobali na ye na Belgique ndeko na biso mwasi na ye te so bokili solango ya fille ndeko na biso moko mwasi basali ye mabe mobali kati ye mobali kati ye pona ni po mwasi aboyi na ye mobali alingi su mobali te mwasi akoboya mobali poane est-ce que biso basi toboya mobali pona ni toboya mobali so to mona sans sa responsabilité zate sans sa ki mobali ezali susu te ozotikela mwasi nyonso mwasi akoma kosala nyonso mwasi akoma papa mwasi akoma mama après wana ozala posa ba peso be eloge nini mama de kosala ka famille to yo ko tele mobali abimisi mino abimisi manzaka koloba te yo komi sikoyo akomi ko bimisolo mutu mabe partout de bida la kongo ba ya basi ba bonga te so ozo bonga fo yazala liboso yo koza liboso te yo foza akana sima mbona yo moko yo foza na tiba ya liboso leta yo lingo bimisani no ya bakamna nga abona akoboma yo kana boy bakati kati mwasi mo na Kinshasa kono ba biba ba kongo ba bitemba mabe de conseil na opesa basi nyonso oda oloba siko na opesa basi nyonso so za mobile na ndako ba comportement wana ko tobeta masolo on tala mama fo fongola misu libale za bo umuti tanga kala tanga kayo na retenir pas na ondo zolo ba opela banda ko lobela tata bana nga au nom de Dieu tous les jours dans le banango libale za communication ngala yo communication ezati yo ka so lobi on lobi ngaso na lobi ka bolingi ko sola te libale ba sola na basi na bango te ezala ka libale suka amabe parce que tango zo bala na comment on l'appelle na religieux ba ko yesa pe na ndaka tsabe ka ke libala eza communication tango ke la mairie ba ko répéter loko bijoute ba ka ke libala ezali dialogue communication. Ce que je fais pas là, je disais ça tous les jours à la maison. Donc, il faut y le bar, il y a le baté. Ma camarade n'a pas fait de niais. Yo bima ko ça on ça to yena to ye o bani ko bonsanda o bani o sa go lamba o beti masolo niyo se le kadi jeune mobile mais yeso a uti kuna ye a lo baté akolo baté akobete no te ba mi bala ndenga ba mama bo keba libale za communication après à tous les ans communication c'est 100% 99% ba le kufaka oui parce que comment voulez-vous yo za mobile ndako abinya kei azobima na ndaba kida ifyo klasa keiki yo ko tika na ndako na simo bonisi ndako siso lango tike ba yo okia musala tango uta musala yi awo omoni eti tango ya ko ya aye osali bilo olameli osali ne moska azalaka tibo la jato la muki contrôler zate on se retourne bi maman je ne le kindeni na kende ki bona saki bona ele sala ka tena mibaya ba kongole mibaya ba kongole ba za te mama ba yebi ko da ba yebi ko linga basi na ba yebi ko chérie basi na ba mote ba ko bazaka so ko bila mbo ko mi jalo na yo so ko mi ena na projet na ina to na Kinshasa fo yo tsake mbongo wana za ye fa ki ne ko taka ko somba be ayo fo pesa ke ne ko somba so ka ko somba tela kombo na ye ndo ba sala ngande ko la bino ba bango tu na kombo me mbona nga atela ko ba sala ba usage de faux apesi yo a faire croire yo que ezamu que ba bango non mais e ba usage de faux mama ya banda o linge mwa dishita o linge mwa buke sipoko baba age moko boye muba osa bakaba bo sko yo benda bilili mibali sko e para biso mbasi bazala kaba bazala kaba mibali bi bazala ba ndoki ba mibali na biso mibali so ba kongole donc o linga na muteza le meilleur et le pire ozanga mwasi tant mobala mwasi aboni ke mobala azala ba capacité osala musala te azokoka te mwasi ozokunda akona olesa bame obongisa ba construire
mais il y a une chose ça bien pour la montée ma malam que moi ça mon tout moi on peut ça plus pour passer dans l'inga kaka tu peux ça à 200% la confiance en libal mais libal va passer sur à 200% même pas 40%. Vous comprenez? Donc il y a un qui est la victime biso basi tous la ka victime en libal si 100% 90% basi va la victime parce que tu as la nègre solo surtout lingi to peut ça à nyoso. Aujourd'hui, il y a des gens qui camarades. Il y a pas de monde qui dit non, moi, je famille. Je te dis, ma soeur. Oui. Papa n'a pas côté ça, ma belle. Papa n'a pas côté ça, ma belle. Papa n'a pas côté ça, papa n'a pas côté ça, ma belle. Papa n'a pas côté ça, ma belle. Papa n'a pas côté ça, papa n'a pas côté ça, ma belle. Papa n'a pas côté ça, papa n'a pas côté ça. Quand le ngan est au Kabouani, ce qu'on a, ça c'est le problème, ce qu'on les autres dérangés. C'est pas moi. C'est toi. Ça c'est qu'on n'a pas passionné ça à la mutena. Donc, maman n'y a pas de poto, faut pas la pas fomo la misu. Mon bala zo point ça au solo la batte. Ah mon bala la batte. Comment on ça sur la batte tout. Ah mon bala la batte. Mon bala zo point sur la famille na yo, que yo, la famille na baba ndoki. Ouais, yeka bazaba ndokité. Mon bala ma batte. Naka bolingo te na sala wa ezaka ba hypocrisie bolingo ba sa hypocrisie moko boy mais na kata mutema bolingo ya biso ba mama to za po biso to la ba protectrice to ba mama to so to lingi to protéger ozo protéger lingi to ko bikisa ba kamu libanda ba kamu oto mona na libala tela ba fait ba fils ba 23 ans libala fona mobile combien de monde o yo kangi o bombi ba bia mobile na si a libeli o bombi so ba tomo libeli no te ba yo ba te ba beneza ase ba yo ba te fo yo tongo la ko ba ba mobile na. Au jour d'aujourd'hui, à quel Kabana Mouton, au moment où nous à quel moment nous la yo, oh, et puis mon ninga na yo, al subi l'on a yo à pessier. Pour avec ce mouton, ma personne ça a versé, nous pas la congolais. Au point de me dire bon. Si on te a bête ma sota, moi bête ma sola, on a la victime. Maman, non, le baron de gars, nous on a pour les. Mais un jour, on les regarde la télé, on a live. Vraiment, merci. Courage ma soeur, nga na ozongelo ata lobi to solango dans le calme to pesa na ba conseil to solana ebike pasi pe ezo sala yo donc il faut obimisa ko bomba rakutu te faut bimisa parce que okufisi papa omoni na misute Jacques papa zaki mabe osali makamnyo sozaki au nom de l'amour mais après et sungi na ngoyo te bolingwane trahi yo c'est pas grave pour obongisa. Courage to continuer mission na ozongelo lobi to sola bien. Merci maman, merci. Voilà la famille. Donc moto onyo sa pour ça obenga abenga. Ngana ina lo babwe, ba papa ba mama. To vanda na ba relation te to kanga motema. Mabe ba bokola angote. So bozomona ebele ya bandeko na biso ya basi. Na ya mibali o baza ba victime na ba foyer na bango c'est parce que ba bokola ki mabe. Parce que ba kolisa ki mabe. Bazo pesa ba chance. Après du coup boyoka kuna fi moko boy mobala kati ye atie na sachet. Kuno koyoka mobali moko boy mwasi atie mbeli na sapongi abomie. Babomaka mutu to basala ka mutu mabe kaka mbala mo boete. Mukie tan ozovana na couple tan mabezo ezo mata o balba mafuta ezo mata yango bomona muta koma na colère ayeko sala mutu mabe. La famille, il est temps yako luka soko za na ba relation na yo ko luka ka vraiment c'est très important. Un bon tonton, une grande dame, tozo akata ya ko vanda ko solo laka. Nazoyib sabino eza base ya couple parce que ba couple mingi toza na bango, ba couple mingi toza to vandi na mabala ba bazomona biso to sali ba 20 ans, ba 25 ans, ba 15 ans de mariage, mais na kati toza heureusté, toza heureuté. Ba to ebele na kati ya mabala bazolela. Bato ebele bazolela muso azolela azokoka même koloba na batute mais azokanga ka motema lobite mobali na ngai papa bana na nga na vanda kaka muso alobite
mère a parlé mère a ba petit na vanda kaka papa kovanda eza mabete mais yeba eloko moko tango ozo encaisser ba problème ebele toza déjà ba âge ezokola toza na mokilo ekomi na ba makambo ebele tango yo zo bomba yeba ke ba maladie eza ebele ba maladie eza ebele oyo ekoboma okutu mbangu okotika na bana tozwaka temps ya koluka kosolola kobimisaka makambo eza na kati ya mitema na biso nos papa nos mamans tozwaka temps ya kobimaka ta une fois na semaine ou une fois na mois ou 2 fois na mois ok na maman na papa boke restaurant boke place ya bino mibale restaurant eza na nka te kuna boke kobimisa ba 100 € ba 200 livres okoza même atana eza na ba restaurant mususu ofuta noka ba 20 € maman soko moni oza na makam na motema luka bongisa programme bien bimana papa boke ne place moko ya bino mbale po makam su lele koma chambre bokota na chambre bozwa temps solate po mutu mo so akoti akolala mutu mo so asali bo luka loba papa naza na posa to bongisa programme samedi est-ce que programme nous andeni ote samedi programme na ngeza boezabwe OK est-ce que samedi ngana ko yiko bimisa yo to beta na biso moi tout moi petit tout kaka na quartier na moi restaurant mo boe na ko somba na biloko ko lia po eza na ba papa msu balinga ko dépenser te eza pe na ba mama msu balinga na